Boni. Nanga pekime zali na loba kelelo no kozala na terrain na yaki. Loba lelo za na terrain. Za na terrain na moni déjà na yaki. Toni pe c'est munene. Ça va. Bon. Fongole les portes. Chaque fois que tu as bossé, oh écoute en akati. Ouais, bonjour. Bon dimanche à vous, Donc, Batunio so. Bon, c'est papa pousse, voyez. Donc, voilà. Donc, papa pousse, on a lobby papa batoya qui bobité. En tout cas, il faut papa pas aller pas molli. Si. Est-ce que pousse le cocota? Mais carré quand on dit, n'a pas ça mugia. Et de cela, et coca. Et coca. Zela na longola na fongola na poussa car demi. Na poussa car demi. Donc père, Lilo Saga Makala Mouté. Bonjour père. Bonjour. Si. C'est quoi père yo comme on est? Comme on a papa Lei. Papa? Papa Lei. Papa Lei? Ah. Soko yekana wenzo luki wa papa Lei. Bilele wa papa Lei bilele. Papa Lei bilele. Soko tuni. Point bilele beta forme. Pour na teka na banda teka bilama même mikolo na comme na pousse. Ah banda na oteka bilamba après ce comme na pousse. Tuni wa papa Lei ya teka bilamba ndengai. Si. Siko yo obala? Na bala. Combien de bana? 7. 7 enfants. 7 enfants. 2 garçons et 5 filles. 2 garçons et 5 filles. Oui. Si. On est sur Bazab. Bazalika, tozana bangwa. Yo fandio. Nazana Kaluka. Na Kaluka? Aux colonies. Nazana Muyaka. Si. Papa Léa, ala Muyaka, moi na BDD. Père ya pousu yo boluka ki ye bobi mais ndenge nini papa la pousu zula biso donc père pelelo to zuye tranquille donc papa on a 7 enfants. 2 garçons et 5 filles. 2 garçons et 5 filles. Si. Bon skoyo nengo banda ko teka bilamba pousu komende ni koyaki na bilamba. Na koyaki te mais tika ki kala na monaki banda pesa penzote rentable ezalaki te. Na monaki na kama mbongo na zwaki na sombi pousu zo pesa ngaka mo avantage par rapport à bilamba. Pousu pesa mo avantage. Mais pousu da yo moko? Yanga moko. Ya yo moko wa? Pousu versement à combien? On va verser par jour pesa 2500 ou 2000. Donc 2500 na euro eza lokola 1 euro. Eza lokola 1 euro na dollar eza lokola $1. Non, c'est combien de dollars? $1.5.
Donc pousse à papa oyo par jour versement nango eza $1.5 na euro eza lokola 1 euro. Donc papa 1 euro. Siko boliaka ndenge ni kay papa. Soko opesi versement neti ya 1 euro, $1.5 na ndako na 2500 boliaka combien par jour? Tika combien? Par jour, ça dépend, il y a un moyen au côté par jour. Ah. Pour M10 000, M15 000, donc si vous balancez, vous avez 10 000, vous voyez que vous foutez à peine d'accord, donc il faut que vous balancez M10 bois, il y a comme moi 7 000, comme moi 3 000, ça n'est au bombi. D'accord, vous foutez à combien? Vous foutez à $50. $50 par mois. Oui. Parce que chaque jour, il faut tambour sa pousse. Pour Zombon, il faut t'endako. Bana batanga classe. Eh, combien de bazana ba ajini mwana liboso na ajini. Oye ya liboso azana mwana moko, oye mususu wana zate na bana mibale. Ah doza de na bakoko. Doza deja na bakoko. Mwana liboso azana bana mibale. Oye walandi bana mwana moko. Ah. Oye misatu azosala yemine ye tozane awana terrain. Wana nde azana 6e désimante. Ah. Donc ndako futaka $50. Ndako futaka $50. Ah, babelo ba mwa makasi. Babi ndako futaka combien? Ndako na futaka $50. Par jour versement 2500 francs eza lokola 1 euro. Ozana bana 7. Fille moko et 2 filles. 5 filles, 2 garçons. Ah, 5 filles, 2 garçons. 5 filles, 2 garçons. Ah, ok. Si. Papa Léa. Comment on a? Si vous avez Papa Léa. Natanga, bon, talaka tozana RDC. Ah, osaki classe ni? Nasaki sciences infirmières, nazaki lokola A3, naza infirmier A3. Vous êtes infirmier A3? A3, bon, ce que vous savez que infirmier temba. Nasali bamboule belé depuis l'année 83. Secondaire réseau pour orienter bana, batanga comme ça, on besoin relève. Ah, donc papa tanga vraiment au sentir que mais bon, tarambo kanengeza na situation papa dara teka mo bilamba na tombola. Au monique mobulu, oyemba mona pusu. Pusu za yombo pusu ya kosomba combien pusu moko? Pusu comment ba ça dépend, il y a muto beaucoup de mais ça $200 à ça $50. Donc pusu moko $200. Si ko ndenge za wana soneti osombi ba pusu na msumi bale obe pusu moko pesi mutu abula nango abando yelo kombe 2500 par jour. Donc na pusu moko par jour so za na bata pusu no bando ba 2500. Ça dépend bon mususu 2000. Ah bon projet ni ozaka nango neti ya kosala un jour. Un jour ndenge na zabo suki no kute no moyen makambo eza ebele ya kosala mais pour manque de moyen net projet ezate. Soki mbongo ezalaki na ngai tala kaka bon nezo ko orienter bana ba comme pe bato mini. Ah. Pona ngamoko na tena nsukote me ndingi bana ba mata. Comme ça ba yeba ke papa zaki boye comme ça ba onde ba kokozwa succès na to uta. Ah. Mais bozo sanga bongo mona face ya papa le ya pozela nanu pardon. Bas face na pa uchi wapi? Bolimbisa pardon. Papa Zela, pardon, téléphone. Bengana nata. Ça rapide, on l'a fait. Nata, s'il te plaît. Et où tu vas pas faire snap? T'as fait snap pendant longtemps. Oh, ni au centre. Ouais, bonjour, bon week-end à tous, bon week-end, bonjour,
Tokutana kala, tomonana kala. En tout cas, voilà, j'espère que tout le monde va bien. Batutu baza bien, makasi, makasi. Donc voilà, en tout cas, Batunyoso baza bien. Toyebi ke Nzambe azo pambola pe azo sunga biso nyoso. Donc voilà. La démarche toujours, il y a Papa Nabiso Léa, Papa Léa, Ayaki Batuni na kenda wapi. Oui, tozali, mais awa tolakisa kaka tango makambo ezali. Tango makambo ezate yango moni esalaka nanu mwa kimia. Soki makambo ezali nde wana tofongoli caméra na biso pona kolakisa. Voilà, en tout cas tozalaki awa tozana Papa Léa. Papa na biso yo ya akumbaka pusu tokoloba papa ya pusu. Ye yo ayaki kotala biso lelo aza maboko pamba aza na pusu te. Donc ndenge toza wana topesaki émission akende koluka local pona kosala pharmacie koyeba ndenge nini bino bosengaki bolobaki ke non. Soki bakosala la pharmacie tout ça bobenga pena bolobi no bobenga ye boyame ne toza boye jusqu'à présent. En tout cas mutu moko nanu a bougé te pona papa mais na kondima na makambo nyonso toyebi ke Nzambe wa likolo akosala ndenge makambo ezala. En tout cas voilà, Papa Léa totindaki aluka ba local déjà parce que biso to ana foi malgré mbongo eza nanu te mais toza na foi po papa bolobaki pharmacie nde ekesala ye bien. Donc merci. Bonjour Papa Léa. Bonjour. Bonne santé. Santé très bien. Santé très bien. Hein? Oui. Ah ok. Boni nanda ku mama bana. Biso nyos toza bien na ngoluta ya Nzambe kaka toza bien. Ah si. En tout cas merci na batu nyonso Papa Léa yeyo. Papa Léa totindaki yo pona ba local pona kosala pharmacie. Est-ce que vous trouvez déjà ba local au ciblé déjà ba local? Naza na ba recherche déjà ya ba local mais eza na côté moko nekende trouver ndako moko boye mais confirmation penza nanu te mais epa na biso nozoluka mpona na kanluka bisika nene moni te mais bango bazoluka kaka liboso napesa bango plafond na nga eza combien po bazala au courant ya koluka. Siko bandako yo moni eza na ba combien ba local pona kosala pharmacie au trouver déjà milliers ni ne trouver déjà? On a trouvé déjà eza na Selembao c'est ma la prison. Wana combien ya Selembao? $70. $70. Mais moi $70 msoko bando futa ngote za moins cher. Bongo côté ya bino ya kaluka kuna au trouver à combien? Kuna en tout cas prix nanti. Kuna balobi donc nga plafond nga na pesa bango plafond comme ça ndé na zo place. Mais ba proposer ba prix kuna te na kaluka. Nga ba 100 ba 80 ba 70. Na kaluka? Ezali. Te non. Pour eza milieu commercial. Non. Bango eza commerce. Non, biso awa. Soko bandi déjà ba 100 na kaluka ba nini resimba te. Na kaluka déjà ce qui est cher, il faut osuka na $40, 45, $50. Wana nde eloko ikozala mwa bien. On comprend. Il faut luka local moko suka na ba 50. So ya 40 monani gloire à Dieu po ko tia sikoyo ba biloko ba pharmacie de façon que tango yo teka ba biloko na pharmacie. Ezo sala yo mbala moko bien par rapport ya koluye ba peninga ofuta ndako. Moni soko bandi déjà ba 100 ba 80 et wana leke belé ba 70 pe leke belé. Omoni problème ezalaka toko sa lo pharmacie to zuango na ba prix oyo yo moni. Mais tango ekoma siko ke biso to zate il faut futa ndako. Pasi nde koma wana yango moni to lingaka ozwana nu koto fandaka comprendre koto fandaka tala neti to zulaka ndeko na biso Freddy bayaka na nini na boutique na kaluka obi afuta combien local eza bien afuta ka $25. On comprend na futa ka $25 donc ndenge za bo fin du mois wa roya pour le les a débit na e na refutele susu ndenga mona bali na bando futela e na refutele sundako donc yo faut lukelo au moins ezata ba $40 eloko mo ezata moi donc cher pena pona nga ata bakota ba Selemba oningo zo lobana il fait za la ba 50 fait za la ba 40 parce que problème eza ekoma mobulu donc idée ya ba 70 ba 100 bani wana longola ngokutu parce que na bandala déjà local okuti yango ba combien na bandala eza déjà ba 1500 te par mois loyer 1500 nini ça $50 par mois
Ok. On est dans sondage dans Syrie. C'est quoi? Garantie il y a 10 mois alors que simbate so de bandi de garantie 10 mois à $1,500. Tant oya kocha local na yo $150 est belé. Mutu moko olinga ngo azati. Voilà. Donc ponanga problème ezate yo luki yo moko biso pesko to engagé batu. To engagé batu yo okomelanga ka ba kweni no lingi kotaka luka. Oyibsanga ba kwemo olingi. Ngai ata yo comité ubeto ko sala ke ngana na ba commissionnaire bazula ki Freddy bayaka local ba ko lukela nga sikoyo na pesi bango offre bango ba lukeli ngai yo okoyaka ka tango ekoma sikoyo local ezwami tato bandio sala misala ke sengo zala wana po yo moko surveiller misala na yo et puis ça vraiment bien omoni air wana déjà to ko zelo ko moko ata $30 et lo ko moko ata $40 par mois. Et ça local. Ce qu'on monio tozula Freddy Bayaka. $25 mais ça monene. Il y a ça côté ni. Na oui baba côté na binoté mais les bits ça les bits na côté té. Les bits côté azali et ça côté pesa commercial. Et te kamaka fort. On comprend. Les bits ça moi net biso kuna ndenge ezali. Donc les autres dépendent de na quartier. Et ça la même banda ko futela les autres dépendent de na quartier. Quartier 2 ba plus examsus. Quartier 1 ba plus paysan de musus. Quartier 3 ezan de musus. Quartier 4 pe ezan de. Parce que papa le chana nuboy to cha exemple. Na pusu na balugelo ata quartier 9 ata quartier 30 ata quartier so nini mais essentiel au longo na kaya pusu au komina local na yo moko sali pharmacie. Ozomona donc yango monaka excusez ngande baloba na français les pauvres n'a pas de goût. Au comprend les pauvres n'a pas de goût. Donc cela veut dire pauvre n'engazana sokazana mbongo te. Ato yeli fanta romela. Ato yeli coca romela. Ato tuni basalelo ti bacha romela na ye. Donc nenge moko pezali to bengo pauvreté mais to pesika exemple na sens que eloko eza ya aide bazaka na ba exigence te. Yo fotika aide salama ndenge ke salama. Pour bien ngalo to fanya menzamba yebi déjà na local ngo sike bandoteka ayebi na ndenge soko ko progresser mais toza sir ko progresser nzamba yeba pe na muto akokweya na ye nzambe pa yebi donc sonde nzamba yeba kina ava kutobota mana libumu okopande donc yango moni ezala vraiment bien makasi ke ponanga yo tika biso to lukelo sikoyo okopa biso to lukela yo eloko moko ya bien ezala vraiment kitoko parce que awa ndenge za déjà awa yebango ke bazo bengo de fiti mvwama ola de patron pour awa tozwaka mutu ndenge uti ne loko te ti okomi ne loko pour awa tout est possible awa to banga eloko moti donc ezala vraiment kitoko namoni bato balobi papa le a toujours souriant donc bato ba sepel ba bio seka kaka malgré malgré galère donc voilà toujours au Segaraga. En tout cas, et que ça l'a vraiment bien. Si, donc voilà. Yango moni to lobi ndengwana. Donc, yo talabiso. Ne bato sunga yo. Yo yambaka lipamboli na yo. Yamba lipamboli na yo. Pour ndenge za boye. Jusqu'à présent, to yobi ke na bato ba réagir te. Mais c'est tout à fait normal parce que tous appels dans la période de fin du mois, tu as des problèmes dans bango. Mais on a tout isama. Tu as vu que nzamba rosunga et que ça la vraiment bien makasi et que ça la bien makasi tant on va tout isama. Donc voilà, papa le ayeyo ayaki kota la biso, tozaki na ba ndenge bosenga ito sungaye. Voilà todo sunga papa le apo za papa na biso, ala papa mo gentil bino mo moni azo seka na ye déjà. Bon pour ce zap pour ce zap na panne bazo bongise déjà ba pine ko ezwaki panne yango nde bazo ko arranger ba pine toboki déjà toboki nyoso mbale so lelo moyo bule ezate lelo moyo na sale ezate donc de faut ba bamba ba pine wana ko bongisa ba pine combien ko futata 3500 3500 ezo sala biso 1.5 $. 1.5 $ si je me trompe pas. Ah, donc tous les deux pinés, ça la logo là $3 pour pas bon solo ba pina poussou.
pour les lots ça. Ah ok, y a pas de problème. Bon, on a mon opé songo bongisango. Hein? Oui. On opé ça yo $3 au bon ça va piner. Problème exact. Donc voilà. Donc voilà. Nere de l'obaï kaka awa na moni bato awa comme les pauvres n'a pas de goût. Si les pauvres n'a pas de goût. Pour pauvre là na choité donc tellement donc na minute bo sunga kaka donc oye mona na yango wana kaka po mabende 0 mais tango ozaki na 0 comme na 1 comme na 2 comme na 3 donc lipamboli déjà ngwana. Donc papa les accompagne les pauvres n'a pas de goût milliers nyoso oye rezala malamu pona ye tokozula ye. Tozo engagé déjà équipe de base na biso ba Serge Benga ba Nino Mavwemba ba Sylvain Vumi ba Alido ba tu nyonso ba Ale Benga bazo kende ba luka déjà ndenge nini local esike kezala na ba équipe na biso Lorette yaza base na kata kaluka na ba John donc bango nyonso bazo luka base kezala tango tokozwa local wande tokozwa yo papa Léa. Donc merci na batu nyonso bolandi direct. En tout cas ndenge tolobaki ke na minute oyo Shadrack toko filmer kaka jour ya rentrée scolaire. Donc tolingi Shadrack azano calme toko filmer jour ya rentrée scolaire ou toko filmer jour ba pesaka ye cours na ye parce que mikolo professeur azako accélérer na ba cours par rapport ya ndenge nini akozongi la classe. Et puis wana Freddy Bayaka azane bien donc voilà fin du mois ngoyo ngamo na bagi na ko s'en charger na magam nae etake ndeko nae frère Samuel problème ezate wana eza magam na ngamo ko na ko futa loyer ya Freddy Bayaka pona ndeko na biso Julio azane tranquille mais boyebi awa to lansaki cagnotte moko ya makasi cagnotte wana tuka tozo senga merci na mama Colette Nzinga le dieu de Moïse to lancer déjà cagnotte oyo eza déjà pour na PayPal déjà zali wana déjà bo toko chango lisusu oya tuti sami bo chapo baka eza tellement belé ezo senga to sala ba descente na ba hôpitaux ba papa pousse bo bazala ta ba 32 000 ba Freddy Bayaka ba ta ba 1 million ba Shadrack bakana bango ba ta ba 8 milliards na Congo donc ezo senga keto kanga makana batu moko te to sunga batu yango wana ko sunga batu ezo senga vraiment to sala cagnotte moko général pour na kosunga batu nyonso mbala moko yango moni to sali cagnotte mongo déjà wana et puis oya lechi mama Colette Nzinga akotindela biso ba coordonner nango to ko chango pe wana do to zalwa na deux cagnottes moko tozo pesa ngona PayPal moko tozo sala ke to sunga parce que les bits eza to kangsa 20 000 euros pour to ke na ba hôpitaux to ke na ba prison to sali sa babatu to pesa batu ba vie boyebi awe ezalaka mutaine loko te akomi ne loko siko soto wana mbongo to sala ba film ndenge wana ebele na mbala moko siko poto sala ngo eza impossible te eza pe magie te mais eza so yo lingi oyo nyonso akotutisama oza na mois 1 oza na mois 2 tozo kangisa ngo tozo tia yango bo contribuer mingi na cagnotte oyo tozo sala ezala vraiment esengo mingi pona cagnotte wana eza kaka na précision te ke pona to sunga banani te wana to sunga bandeko na bino na Congo donc ezala cagnotte moko en général baka eze belé boyebi ke toaki na 20k oyo ezaki en attente bazozela biso to sunga bango mais soki yo tie nga na tie nani tie union fait la force yango to sala ke to pesa bato ba sourire et ezala vraiment esengo mingi donc voilà mama Colette Nzinga le dieu de Moïse to senga kiye tolobaki en tout cas biso fondation za nanu te ONG zate et puis association zate moi structure nanu to chagite to senga ke lokwa za na fondation déjà pas sala ba makama ba collecte de fonds tolobaki so ko sunga biso par rapport à kota marabna biso ebele apesa ba mbongo tozwa bandako ba Shadrack apesa ba mbongo ba boutique et puis merci na fondation Fali Ipupa di Cap la Merveille en tout cas merci oyo assistaki pe biso. Merci na bandeko nyonso bo contribuaka même na prière même na ba conseil et puis même na ba moyens financiers eza vraiment kitoko donc merci beaucoup oyo azana moyen ya kokende na ba PayPal te na ba lechite bo contacter biso awa sur place tokopesa kombo comme d'hab tokopesa bino boko tindela biso awa mbala moko tokozala nango toza toujours en communion et puis
na yemoko Colette Nzinga les deux de Moïse donc toko chape babiloko ba M-Pesa pona bandeko bana Congo babiloko ba Orange Money babiloko RTL Money pona bato bana Congo bazana besoin ba contribuer pona bato yo yebi ke mbala moko kanyoteza ko bukana te donc sunga yeba ke soko sungi bako sunga pe batu donc mbongo na yo eke na maite mbongo na yo ezokende ko sunga libota moko o yo nano yebite o ngape nanu na yebite donc voilà yango wana moni makambo tozalaki pona ba silence en tout cas awa soki makambo ezate tozala makambo tokosala te tona makambo tokoloba te a tolobaka soki ne makambo eza soki makambo eza nde toye koloba parce que awa plus ezalaka mingi na caractère mo social tozala makambo oyo eza humanité awa tozana toute tendance confondi mutu na mutana musala na ye awa tozalaka na o mutu aboye ona ni bwete awa makambo ezalaka te awa tozalaka ke mutu nyonso atutisami nde osungi soko tutisami te kotutisama mpe libaku te koloba na eloko te mama papa ou bien tia biso kaka na bapriere ou bien pesa conseil soko otutisami kaka atoza no millionnaire soko otutisami te papa mama kopesa na yo te mpo otutisami te mais oyo nyonso atutisami nde ocontribue ekesala bien mpo tosunga bandeko na biso oyo baza dans les besoins topesa bato nyonso sourire ngana yo tolie peut-être baninga mosusu mpe balie te baninga mosusu mpe balie peut-être ngana yo mpe tolie te donc tolobi na sens ke tosunga kosunga eza kaka moto obotami papa mama moko te moto aliboso akendaka swat poto moto ayamba ye mosusu boyebanaki mpe te moto membre ya famille te mayambaki yo moto aliboso akenda poto ndeko na ezalaki mundele te mundele wana nzambe akotaki kati na ye ayoka mawa alakisaka ata adresse alakisaka ata foyer alakisaka ata apesaka ata place akolala apesaka mai pourquoi pas biso tosunga bato kosunga eza escalier donc ndenge ezalaka tozomata donc tosungana ekezala bien moto alikolo apesi ase oyo asiakiti ka ndenge wana nde tokosunga papa leya boye bango ke papa leya mpe akosunga libota na ye ekesunga bavoisin voisin mpe akosunga voisin okuna donc union fait la force papa leya osambelaka na église nini sango malamu nzambe akosunga yo parce que nzambe ayaki mpe koteya sango malamu na mokili ok bon en tout cas merci mpona lelo toyebi ke bato nyonso bolelaki papa leya ye wana papa leya ye wana et puis merci na mama Colette Nzinga cagnotte déjà eza déjà en marche bato nyonso oyo moni otutisami en tout cas to contribuer et puis to sunga cagnotte oyo ekesala vraiment bien oyo eza nanu sur place cagnotte eza nanu ya PayPal ya mibale ezofongwama mama Colette Nzinga kopesa biso bacoordonné ya lechi po tosala mbala moko tous les deux cagnotte ezala bien le but eza tokangisa 20 000 euros oyo amoni mpe ndenge ya kocontribue kuna eza te ndenge ezalaka kaka okoti na contact na biso 00243 81 50 38 669 00243 81 50 38 669 donc merci beaucoup na bato nyonso bolandaki bon week-end na bino toyebi ke makambo nyonso eza bien nzambe asunga biso na bino ezala bien papa leya liloba suka koloba nini mpo tongo tokabwana na biso liloba suka natika elike epa na bino azela kaka atante na bino soki deja bosali ekosala mpe elike epa nzambe epa na biso te nzambe akoko oloba na ye me mosusu motema ekale te loba natie elike epa nzambe okopande natie elike epa nzambe à travers nzambe akosala akotuta mitema ya bato poso nzambe atuti motema mutu te mwaye mutu asunga mutu eza te donc nzambe aokita na seta ye nzambe aotiakaka na kanala bato moko boye siko kanala bato yango bango baza donc tia elike mpa nzambe mpo balobaka na mokili maudit soit l'homme qui se confie à l'homme donc biso kutu te tia elike mpa nzambe foi na yo yango makambo nyonso esalama amen. Merci papa Léa en tout cas nzamba sunga biso tomonani bon week-end na bato nyonso to pesa papa Léa mbonga ba piner ke no bamba po asala soka salite mobulu mingi merci bye bye.